chantons Sionae, Sionae, yo, yo, yo. Yemba Sionae, Sionae, yo, yo, yo. Papechene, Papechene zamba pambola yo. Papechene zamba pambola yo. Otumbo lifatiye kola konaje. Otumbo lifatiye kola konaje. Lomona zela Felisa kota. Fimwa kekele. Lomona zela Felisa kota. Fimwa kekele. Bango kuna bazobanga ye. Fimwa kekele. Bango kuna bazonenga ye. Fimwa kekele. Ale tuta makolo fati. Tuta makolo fati. Tuta makolo fati. Tuta makolo fati. Fati ba. Luma. Fati ba. Luma. Oh koya. Fati-toi. Allez, fatigue-toi. Merci beaucoup. Merci. Mwana mama. Mambu maso. Merci beaucoup na Félix Antoine Sekedi Chilombo. Muko antombolo mwa mai wakalinda. Zibwa bilumbu. Moi, habita. Ya bon répéter. Moi, habita. Ya sokola kama 4h du matin. 5h ke musa. Ya ngoba yabisinga ifoko benga kai. Moi, habita. Grâce Zalize abandi kosala. Merci beaucoup kwa ntombolo. Lobi azagina île de lamentation. Mur de lamentation. Sans formol. Azaki na tombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Na yoki alobi Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Au calvaire de Golgotha. Alelaki, mais Jésus alelaki. Jésus alobi babomi yeme alobi Père, tout est accompli. Limbi sabatu nyoso obazo sala bakabali. Yoka maloba Antoine Sekedi Chilombo. Père, tout est accompli. Limisa mabenyoso ya mbongo zosala na Congo. Limisa mabeshola zosala na Congo. Papa, bayebe loko zosala. Bandoki mine. Voilà. Akendaki na tombo ya Lazare. Alléluia. Lazare, ouvre-toi. Lazare ouvre. Lazare c'est quoi qui journal lobby. Bakutani na fati. Alors bi Congo c'est bon. Et bon lui. Yango na zoya bisa bino batu bazao. Boye bisa pepe gale. Congo eza kobo. Boye bisa Shebea. Congo eza kende na kobo. Boye bisa Madilu. Muto bomaki Congo eza bo. Bola muka. Bozonga bola muka ta butu mokanga kabila ka. Ça vous dit Kabila Wanyemi. Chiburike depuis la France. Soko yebite talinga tengana lobaka mnoko nyonso. Kabila Wanyemi mu Afrique du Sud. Kabila azoluka kota bukendi. Akimi nani Prosper Shebea. Batangi batu nyonso babomi Shebea. John Numbi batangi mutu moko lobi bomoni na kende na Sankuru na zoka Saint Esprit ezo msangana tanga kaya kaka Oleko Oleko batangi ye na Prosper Shebea Oleko omoni bakombo ezo banda na Oleko na Prosper Shebea Omo kanga mebele. Merci beaucoup. Nous avons fait sa félicitation à Charles Okoto. Bakombo pe yao est une exception. Okoto ayoki na beleli azongi na Sankuru. Ate kotonga ba imebi mususu po Félix na kolala.
Akela ba matériel, eza une sengote. Nde tozola ba boye. Bazo tonga déjà ba bandi sankuru. Et pas chele okoto. Eza sengote. Siko mende omoni. Zonga otende koto. Bali be beach. Zonga okende koto. Nani? Papa selo. Attends à 2 ans. Zonga kendo bongisa ba territorial na la police kuna. Eza bongo te. Kotere ezalaka te. Kende okende ko bongisa. Merci nga nazaka muna kamba. Nazolobela mboko basobenga sankuru. Pona koma sankuru. Eza bongo te. Yango moni ngai na komi afona banda. Ifo na loba na kitetela. Omboshilane moyanyo soki na lobi moyanyo moyanyo ndemagi epongola jese otojinga etakamena soefula matete bafume nakomi na nga sanku nde nazoshani eza esengo te obetela nga maboko de pere de mer nango tolobi boye totira attention tolobi biso nyonso bana Congo tofongoli feu Maman Seba biso nde bato tosala marche ya catholique 50-50 bafoto ezali ngai oyo na Saint Michel naza kaka bamama bapakati mbango natikali nga moko basoda balobi no na peti aza ndeminini mwana moke boyo nzoka azoba teke akuba akolaka bato bakokima Saint Michel bato nyonso bakei ngai natikali po ya onodi pere de fils bato bandi kozonga batondi plein boyebi événement moko nasala na Saint Michel nazalaki na bacombattant plus de 100 na Saint Michel nayebisi bino ke kaka eri babandaka kembo biso wana ya biso kembo ya bacombattant tozokende kembo tozokende liboso na altar place oyo sango avandaka sango sikoyo azokomprendre te bato bazokende akomata kembo plus de 100 personnes na nzela tomatikaka moke na moni sambo boboto bokanga nanu misiki akangi alobi nazomona kembo eza ya biso bazokende wa kembo ya biso abona koma kote sango avandaka mpona azwa komio sango mbangu na sakristi mbangu na ndoko bakota akini atiki biso ye moko aremarke ke kembo eza ya biso eya kembo bakombata bazoya siko bamusina kilote bakembo oyo ya boye kasi na chikombo sango atalika te kembo eza ya biso okanga na miziki tosala mama na événement na bakatholike na Saint Michel jour oyo bomona babeta ngai gaz na monoko ya farafara ti awa nakomi lokola ngu balalisi ngai na croix ya Mama Maria nayoki bapeme babeleli borekipere bembe wana bembe efongoli miso na bandimba bandimba tina sakristi tobandi kowelela na sango yo mwana oyo kokota te nalobi na kokota monoko ya kovimba tina koti na kati sikoyo monoko na ngai poto wana nazosantiri wapi moto chaleur ya gaz nalobi nakende naluka mai ya pio namela nafongo na bula mai nafongo ya boye namoni baprimisi plein na babofort nde place eyebela bofort lumbe
Fatine-toi. Allez, fatine-toi. En place, c'est-à-dire na pengo na ndako nzambe. Na kosa binote. Na pengo na ndako nzambe angoni ni catholique. Na kende na fongola bo for plein. Ya pio. Sikoyo na pote wana na fongola nka. Amerika ndambo. Na yoki vie kamere. Dia na kamere. S'il pesa na bemo. Na pesi ye pe akitisi mote. Na yoki muntu muzuzu vya pesa na bemo. Na komi distributeur automatique ya babo fort. Na yoki sangwa yo mwano yo. Oza ndenge nini yango ba beti yo. Alobi kanga muna kuna to komela ngo andezo. Yo teka kama sangao. Kama gatana wose. Yo teka kama sangao. Yo zana na bara. To komela ngo ande. To baye to mela ezabilo ko basango ko sisa tanji. Amoni ke mwana yo mutu ezo sala diete. Na mela tu abo fort na yoka pio. Douleur ici. Na moto se tobi boye. Bokeba. Balobi zozo sa bakabala na vini bashala. Na ngaliema na ipeko. Na ipeko. Uko ntomolo kangai wakaninda. Na kilfo. Na ndoko ezalaki ya Americain. Bo afanda wana. Barenyo ya mabe. Na sengi lolo. Ane. Service monsieur. Service aselo. Bote mekuna. Bokanga bato bazosala ata bakimi na moyo meto okuta parce bako bimisa manduki na moyo ete 16h bokanga bango na bashala na kilfo present papa kasongo oyebisa ngana na betambela papa kasongo entouré kilfo zozo sa ba réunion kangela na bato na nyo na yo kason papa kasongo. Merci papa général Kasongo. Dossier yango de père de mère. Yo to kotika na Congo parce que vous êtes de père de mère. Bamboro ba kokende para ba. Balobi mouvement suspect na Ngaliema. Na beti sete mouvement suspect. Mouvement suspect na ndako ya américain oyo nani ekoma ya Kabila. Na Kilfo. Na concession qu'il faut. Merci. Kofi Olomide. Naloba. Na Sokola. Bino ba mama ya Château Rouge. Nazo kebisa bino. Ayo kilobi bolobi trop. Tozo sala marche pona na Kofi. Félix tika Kofi. Est-ce muto kangisi nani? Makamuna ya bandoko vele bale depuis ka. Baka depuis sera Mobutu bakangie depuis na France na mabena ya salaka. Siko ya Félix wa Minyango. Ba mama Château Rouge boke. Ba mama Château Rouge. Na yebi ke botindela nga tinto. Soko boye ko tinda je m'en fous. Je m'en fous. Tolobi bozolo ba n'importe quoi dans Château Rouge. O boko sala marche ba ko frefule bino boye ko nyem mishilu na matembelao. Gouvernement français oya ko sala marche pour la Kofi bokanga refule aya ko mona passe ensemble. Bokima. Mais nous avons préféré na Roger Mamlobe la Fati. Oye à sa brancher toujours la Fati. Tiko Sengo Shima. Maman Brigitte Mwanzakabe, le grand mécano. Maman Aimé. L'Angleterre, baza toujours branché. La police. Paka Songo. La police, va comme les commerçants. On te l'a souci à Dignonso. Mitu ketondi plein. Parce que mitu ketondi one. Ba rebelle vraiment ba tamate. Ba monto etondi la police. Chaque jour la police a comme patron. Makelemba. Lobi na sima ya ACK. Police bazo wale la mbongo moto. Papa Kasongo.
kende na sima aseka la police eza wana mutu nani bamoto ezokanga na nzela aseka bandal na aseka bandal na sima wana opaka songo yoka kopo yoko yebisa bango loko te zoka kende na jefra musuka moto nyonso sikoyo toko sisi kozwa moto yo zwa kaka komanda wana akangama bakomanda société yoko tuluka ba police te komanda uyende mutu azopesa ok merci beaucoup bandeko na ngai tolobi boye ambongo ambongo boyebi ke ngai na longo na katolike naza sacristain na longo mpo na mabe na bino na shole lelo bakei bayebisi biso bake koluka bamercenaire ambongo bokutani na monsieur Feroce lobi sikoyo monsieur Feroce moto asutenaka barebele sikoyo bokutani na po bosala nini bokobomisa biso te me bokobimisa nde bakatolike po biso toza lisu likolo ambongo azali congolais centrafricain soki ambongo na yo kende na centrafrique Congo c'est pour les congolais vrai ou faux tombola kanga ba lumba oye koya soko moni basango bazotelemela gratuité de l'enseignement yebake baza baitra comment yo ambongo oza centrafricain oye kosala dérangement na mboka na biso ozwi de jipe ya Kabila tuna ya Félix siko oza mutu wana sole azolia mbongo kote ya Félix azolia mbongo kote Kabila sole atikala kolata ta nzambala mokolo moko te alataka kaka baveste yebisa ngai sole osala mese na parosi nini Shambui tata mapa Shambui tata mapa bana Angola si bazoka boye na komi na 5000 filles na Angola merci beaucoup na cameraman na komi na bavia Angola ba biso okiti mama na memanga na Angola ko azo senga yo mama na mama na chumba memanga na kita na Angola azo chintu muito obrigado bem. Bom dia. Muito bem. Obrigado. Patine. Mama ibe. Le grand esprit be. Muloko nyoto tokoloba. Langue nyoto ya Congo. Langue nyoto tokoloba. Na Congo. Toza ba Congolais puis toza na monde. Atangé na koloba. What is your name? My name is Jules. What are you come from? I come from to church. I come. You speak English? Yes. Give me the money. I'm not. Isn't money. Better than I'm a bobo. Lumba. Oye koya. Est-ce que ma grand-maman a zolo ba Kabila yebi ango? Kabila yebi anglais oya makazi machungo. Yaya na yako mona na zoe kwa sabinote na lalité na mona na Afrique du Sud mutu moko alati nzambala na chapeau oya ba grand professeur ye moko alikote azoseka le bisi azotala ngai soka Kabila komi docteur batuni ye na Afrique du Sud docteur anini philosophie et lettres philosophie. C'est quoi maman bibi nous bazo benga na piscine félicitations parce qu'on dénoncer babo chapo babengi ngasi tiko ko sekisa biso bocha na fundi bocha Kabila bocha bazo seka yo Shadari bazo seka yo kinga munu bazo seka yo Shadari benga zile tombola kanga ba Shadari alobi silo ko obominga panzi vraiment
Martin Fayulu lobi aseki fo. So wotali na réseaux sociaux yeba la tiliboro. Lobi na bandi kabi. La rouge, la noire, rouge. La rouge. Rouge, noire. Lobi trop c'est trop. Kimuta ba lobi trop c'est trop. Na pe bona lata. Oma kabula. Wotala ko mo ni kimuta ba la. Lobi. Tala ka makambo kabila lokina Kongo. Fatinier, on a professeur Yanni. Je fais l'aide. La campus, pas la campus, pas la équipe. Kabila Taki, c'est une philosophie. La carte déjà, la carte est au logo. Il doit pas se vivre. Kana kenda ka ba yebisa na komedi oyo tozaki na ba malade aussi yango ipona beta bazobika yango tolobi boye eside yo kosi kabila ke okeseni te matindi batu mibale merci beaucoup na nani na Martin Fayulu parce que akosi kabila koto apeti kindobi apesi moins sérieux apesi des personnes batuni mutu na ye lobi ote ba deux personnes albite na ye bili makambo na te mais deux personnes ya décidé baza na seni omande ba jouer Kabila association Kabila plus Fayulu plus Muzitu bao basangani obi komo nango kama soko Fatine-toi. Allez, fatine-toi. Titre la mwana mandi. Popo mweke bazama ndoko. Nasuki wana na kike. Lambuka, plus Muzitu, plus Fayulu, Basali Association, Kamasoko. Pour aujourd'hui le peuple Kamasoko. Quand quel niveau côté tout ça qui n'est pas vendu, il y a la personne de merci. Merci vraiment. Et ça la bien, et ça la bien vraiment. Ambiance ya, donc ambiance la bien vraiment. Et l'on a biso Bamokolo, ya Bamalaria, ya Mike. En tout cas, président Gilles, toujours vraiment un succès. Donc, toujours vraiment qui sert le Yongolo. C'est pourquoi le président Gilles a un service. Mais chaque jour, à un parlement, on peut se communiquer dans la base IDPS, communiquer dans le peuple congolais. Donc, il y a un état d'esprit. Donc, un véritable tissékédisme, avec esprit tissékédisme, acclamé vraiment pour le parlement sans format. Tu travailler même moral na Gilles Kaloubi, président Gilles. Mon maman, Mambo Masso, président Gilles, Azam ta vérité. Azam Langia Pembe, élévation, ils ont triplé autour du parlement sans format. Et parlement la lumière. Nazo Kilobi, Nancy, président Gilles. Ce que je suis, Nagobeta, Mabo. Merci. Nagosepela. Panier ils ont kotambola. Parce que mon engaï passe par là. Namba kondi même la présidence. Namba Gilles, mais surtout ba trésor lumbu abesoli. Ba yokaso Delphin Katinga. Tout ça intérêt, il y a bisoté intérêt à nation. Nande konangaï Messi numéro 10. Aujourd'hui ndekonangaï Dieu merci, national Eric, même moral, même esprit, Fatih Père. Nation qui le bide coup de peine. Soir. Benga Kingaï, on a dit merci. Nous avons dit merci Bisso. En tout cas, Oza Elonga, Nassima, Yachig, Kalobi. Ne maman Edith Lukanga. Aloba Kilelo, la personne de Kouji. Bongongo, Yende, Aropesango Ndeko, Dieu merci. Donc, mon tête pour le bateau, mon tête, Eza et pas, il y a président. Non, écoute. IDPS, viva. Donc, il y a bon côté. Donc, il y a une cérémonie à président Gilles.
nazalaka na kati ya cérémonie nasepelaka na déclaration na ye alobaki na opposition na kobala te soki na bali eza na pouvoir oyo tokundeli transeta tokotika yango ti mokolo nyonso akozonga na koti direct na mayematali politique mwana mama ye mambu maso batulapaka bambona mpe mwana mama ye bana batatu bamamudi bomba ngandajika nganza katoka 1 et 3 libumba diba ya sumbula chitolo betwa bue bapangi na munu idiofa bandundu basimani bafeshi ebonje bandeko na ngai ya Équateur losako bandeko na ngai ya batetela bolingo ezala biso bomoko kataka kombi sankuru bomoko union fait la force lobi Augustin Kabuya secrétaire général Monabute aka 47 lobi ezalaki matinée spéciale matinée historique avec esprit Mukish Tshisekedi papa Etienne Wamulumba ya mukuse CG alobi biso tout quelqu'un en position ya alerte il est temps l'heure a sonné pour nous les Bantous congolais le peuple est dédié Fati triple élévation le Robert Ngokala tokosalaka remise na Jésus Christ mambu maso batulapaka bamona pe lobi mukatombolo Fati be lobi bayambaki président Fati na tongo ya lobi ya mardi na président Isaac Herzog président ya Israël basolo na Fati va signer 3 accords va signer 3 accords ambassade ya Israël ezonga awa ya bisope kuna ezongi na Israël nouvelle stratégie nouvelle technologie agriculture na sécurité surtout partie SDA RDC on va signer 3 accords donc bilatéral d'Iran ne Fati même qui est na baganga nzambe bakena eti na Jérusalem ne a déposé gerbe de fleurs na tombe ya Jésus Christ Jérusalem Fati à côté na Israël on dirait Mokonzi lobi bayambi Fati na mandala lobi historique a déposé gerbe de fleurs a kutani na grand rabbin Diouf a kutani na 3 petits-fils élevé là Isaac na Herzog 3 personnes bana solo là merci président solo même bande ko Jésus bazali lobi na bana quartier à Jésus donc on a Fati c'est le pouvoir au bini bomondi la passe nzete oyo o mataki ya mwana okokita donc moni le petit bonhomme mwana ya mukamukuje Marceline et politique na mekaze c'est journée na Djogo azana hôtel Sandwan basa 12 personnes basa Tambwe Mwamba Alexis basa na Papi Pungu wazoka formation pa ya les ammonia oh basa ki na Burundi on a créé contre Pierre Kouroussissa aza ko na pouvoir ini awa donc Fati ta maso awa na nsino boye mwana mama mambu maso boye azo pesa président Gilles yema akoloba monteur au mama pesi on a Dieu merci et sungaye ezali participation ya mariage ya Dieu merci on va pesi na mama Edith Lukanga na niveau ya France na Paris merci vraiment même merci beaucoup. Je remercie les cas. IDPS viva. Combattant d'élite, nous pesa sous longo ya na papa Jimmy Kabea. Jimmy Kabea pa tindi sapato. Jimmy Kabea na pesa longo nya
À part Jimmy Kabea, l'obin n'a pas papa passer après sa numéro à téléphone. Bon. Papa Jimmy Kabea, na maman Edith Lukanga, Kolon Zamba Pambola. C'est ça numéro. Maman Edith Lukanga. Maman Jimmy et maman Edith Lukanga. Kolon Zamba Pambola. $50. UDPS viva. Viva. Dieu merci. À 5 mois, on peut gagner. Combattant de l'île. Dieu merci. UDPS viva. UDPS viva. Dieu merci. Combattant de l'île. Numéro n'a plus 243 85 30 10. Plus 243 85 30 10. UDPS viva. Pasteur, fais ce numéro. Mon numéro c'est plus 243 84 0131 131 encore. Plus 243 84 0131 131 encore. C'est Constantin Lumbala. Vraiment, je profite vraiment pour ce soutien. Au Dieu merci. Le Dieu qui ciel. Encore plus, il remplisse davantage les poches de tout le monde qui soutiennent ce Parlement sous la couvert du président Gilles, qui est la porte-parole encore plus de ce gouvernement, de ce pays, que le Dieu du ciel protège notre cordon et tout le monde, encore plus nos diasporas de loin, qui sont là, en train toujours de soutenir ce Parlement, soutenir leur pays, notre Père, notre Dieu, qu'ils soient loués, qu'ils soient adorables à jamais et à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup. On appelle à repasser un bon nangai. Le 10%, ça pèse un bon journaliste comme transport. UDPS vivant. On va taper ça vivre longa. UDPS vivant. Fatincho. Ok, Fatincho. 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 Combattant et combattante, bonjour. Combattant Tolobakete, Fatia Zali Kembo na yawe. Alléluia. Amen. Abanda ko kanga good temps présent miya gazo pesa oyo to benga information. Lobi Fatia makenda ki na tombe oyo to benga Jésus-Christ de Nazareth. Fatia lobi boy. A promettre banga lobi na mbongo na ngamoko. Il fallait ba tongela Jésus-Christ de Nazareth monzo. Betela Fatia maboko. UDPS vivant. Et ça ça la ngel sengo. Lokola reconnaître Nzambe habiti na mitambo ebe. Yango tozo signaler papa na biso ya selo. Akene na golf. En tout moment ba ebisi biso ba réunion les autres na gilf. Chaque jour na gilf balobi ba réunion moko zo sala ba butu butu. Les amis ba mercenaires bazo ya wana. Na tenio to bengi ya JR. Yango to rappeler Christian Chiwewe. Awa ba utu ko signaler biso susu na ba Congo. Na Kimpese, balobi tous les koulous na bazalaki na louf, ine na Kimpese, na ba criminel. Na balongo na ba barrière yoso na nzela. Merci. Combattant d'élite, na actualité politique sous tozali na yango, na zo ebisa yo Mambu Maso. Mana mambe, mana mama, Mambu Maso. O uti wo ka pesa miya kalobia, ngala naki o to bengi ambongo. Na VH Afrique. Yaya, na zo ebisa bino bandeko wana bakendaki na bakabal machiavélique na kati ya Belgique mpona koluka ete baluka moyen bakosela mukontombolo makambo mukontombolo lokola azali représenté à Jésus-Christ de Nazareth papa lobi omonaki te ntango bazomema mukontombolo oyo tobengi na bazolakisa ye biloko na kati ya Israel mukontombolo alelaki yango na regretaka Mobutu Sese Seko Mbwendo azabanga ndenge akataka contrat na biso na Israel. Yaya nazo ebisa yo Bible yango lobi boy obeni Israël bino pe bozali yakopa yango mukontombolo azosongisa mboka na rai yaya alandi ya mbongo aleli pamba te parce que yeba ba israélien bazalaka oyo tobengi na banga nzambe ya solo solo oyo balataka sultani na se sa bache oyo tobengi loko soutenaka biso na se ya sultani te mais babetelaki mukontombolo prière yango bauti bayebisa bino mbula oyo ebetaki na RDC esokoli mabe nyonso combattant d'élite na so ebisa wa mbongo alela lobi ete azali menacé na baja ya UDPS en tout moment baza kointimide ye na bareseaux sociaux akomi na menace forte basécurize ye biso tolobi ya mbongo biso tozomenase oyo te tozoyebisa yo songa na nzela ambongo esonga na nzela obi esonga na nzela te
Yaya, yo somona, yo salinga nga nzambe. O prêchaka sur liloba nzambe te. Lelo biso peuple congolais to comprendre ete Église catholique ba commis à souci pour pas faire la partie politique. Vrai ou faux? Vrai. Salela. Mais ça c'est la outil ça vient coalition ba outil ko sala. Catholique azali na kati. SSC azali na kati. Lamuka ata Moïse Katumbi akamoya ata boa moni na union sacrée. Na minute so biso to yebisi ata na libanda. Ake na mambo ya FCC amoni kuna papa déjà des délégués na des députés ya ensemble ba kena ko signer na coalition oyo entre ba Martin Fayulu na FCC. Yaya yango amoni Moïse alobi azwela Kinshasa ya lungwe na union sacrée te papa to yebisi yo jamais biso to biko ni hypocrisie wana te papa yo so ko za na mwasi no na ndako amena saka yo na ko divorcer biso to yebisi aka matabisaka na yaza na liba komatana lo bate baba ndaki kobenga Jean-Pierre Memba bokula Jean-Pierre Memba lobi alobeli bango komata alobi boye Jean-Pierre Memba yebisi bango boye ngai na kotala ba intérêt na bino te ngai na zo yebisa bino d'abord le Congo alobi le Congo d'abord betela Jean-Pierre Memba bango komata komata eli to yebisa yo soko tumboli Jean-Pierre Memba oko choka molangi yaya bande mana biso manaka bande kona biso to benga mangala bazalaka ba hypocrite pasa na bezo ko lobelo vérité ko lobela yo vérité bano ba vérité bokamwanité komata elite tozoye bisabango tour oyo tozali plein na balabala manama me kombata méchant tozongeli zelo bien tozongeli te yaya mikolo obola te keti ya père muto alobi yango ogise mwana bute aka 15 médecine na papa po olobi tolungwe na silence oyo komeka cette fois-ci bisiko ozali yebela po tozali na pouvoir bino bokomi komenace biso de temps en temps nasepelaki na président chinois na oyo tobengi Manzakilembe na Messi lobi toki kobata mambula quelque part bato ya lamuka bayebi te basali coalition na FCC lobi toza na marche le 6 na esi wana marche le 6 marche le 6 ana fo mitunana mata bokosala marche na Kabila mpe kozala po Chada na imposé bango alobi na coalition na biso autorité morale de Jean-Louis Joseph Kabila oboyolo yaya nayebisi yo toyebisi bandeko ya lamuka wana bazoboya tolobi te towana baimage bozala baimage yango coalition oyo babeti conférence de presse conjointe bango tu yaya yango nayebisi yo bovanda calme peuple congolais me bandeko ya tiango bakomprendre ete ndeko wana yaya azali na besoin ya mbongo yaya nayesaka bino oyo tobengi Fayulu azali ndakala sur le plan international aza te bato bakofournir parti na ye baza te parce que nazo yebisa yo les seuls leaders lobi ya lobi boya tiki lobi président eli ye moko président bapide ye moko mokonzi ya misapi ye moko yaya nazo yebisa bino communauté internationale atalaka mutu oyo soko alinga ya kosoutenir ye azali na mbriema ya pamba azolakisa azali na ene ezomate ntina misisa na mutu yango momoni akepa Kabila po ete azwaka mbongo soko otali meme mikolo oyo musu tokomomona ye lokola mutu oyo ameli bomi azali ya kote il ne peut se vivre au matin de l'élite yeba déjà nazosepela na justice ya mboka na biso nauti kolanda Dieu donné Kalumba auti koloba boye alandaki bametre avocat ya Matata Ponyo yaya botali procès wana te Matata Ponyo azali tintin azoyebisa bino vrai tintin par rapport à nini ntango oyo tobengi mundele oyo po asamba na oyo ya Sud Africa po asamba na anglais Matata Ponyo alobi o nabo nazala interprète o na interprété oyo tobengi mundele wana bayebisi te yo za mukangami mais ndenge ni yo bimba po interprété oyo tobengi mundele alobi te babi ovanda to na Kalumba alobi boye alobi soki azotala bametre avocat ya Matata Ponyo ezolakisa ete Matata Ponyo azali boka komata na elite bovanda na bino calme yeyeba déjà na moment oyo tokotikela mutu te oyo ajouaki na peuple congolais bolandaki lobi tosali lisusu oyo tobengi ya des experts à part de ça des experts oyo tobengi nini ya droit de l'homme oyo tobengi na Congo chebeya yaya nazoyebisa yo bavérité ezaka toujours kobi en tête ya makambo nyonso ezali oyo tobengi John Numbi oui 5e audience en tête ezali kaka oyo tobengi John Numbi mais bayebisi biso oyo tobengi bakabeli osalema na oyo tobengi na Katanga toyebi bien Katumbi omobilize bato d'ici samedi
basala oyo tobengi mabulu na katanga soki toyoki katanga bato biloko ya bato bisika ozali yebela il ne peut se vivre. On va te faire ça vivre vivacité. Il ne peut se vivre. L'homme il a se fait de justice en mboka na biso. Il s'en va bonganga. Akenaki le plus loin ya kolobete. Mokonza mboka kenda ko démissionner. A se fait na ba procureur na biso. Atina la kai mukanda te basali nini. Balobi il s'en va bonganga ya. Il s'en va bonganga kui. Il s'en va bonganga loi. Yo nazobela. Asa mutabela ngalobaka. On m'attend à l'itimoba na calme parce que mon compte molo azali oyo tobengi solution ya biso à peuple congolais. Yango nazo signaler ba maman na biso Château Rouge. Na yebi bien Château Rouge ezalaka marché muyibi vrai faux. On m'attend solo. Château Rouge ezalaka copie ya kimuyibi vrai faux. Oyebi makambo esala na Château Rouge. Bozo fingi sa RDC botelaka oyo tobengi copie ya papa. Château Rouge, soki bambila baye, yo somona kopni basala chako china lipeka. Soki bambila baye, basala na tout la wisi yaza. Eza lokola maman jeter les corps. Oui, autre maman boire kanzoto. Mais maman Château Rouge. Bokei po bosala sitting. Papa ba Camerounais bazo seka biso. Balobi bosala ba Congolais bango moko. Bazo livrer star na bango, bazo livrer star na bango moko. Maman Château Rouge, ba ke le plus loin pona. Bino boyebi kofi babeki na sala bandakala ekotisi mu kontombolo na makambo ya oyo tobengi ya kofi te kofi azali na parti oyo tobengi ya AFDC po aluka moyen ase protéger na bamabe na ye mais bino boke le plus loin ya kosala basitting bolo bakomo ya mu kontombolo na munoko yango tokoyebisa mama Château Rouge tosignale ambassadeur na biso akoti na France ya sika aidentifie tous les mama wana oyo akosala bêtise. On a constaté l'image de la République démocratique du Congo. Akangaye, asonga na Kinshasa. Na tolé la bango matembele. Ba comprendre ete biloba lo kawana ezali pas. Il ne peut se vivre. Yango na koyebisa tous les Congolais. Place tozali. Ezala na monde mobimba. To soutenir auto bengi ba warrior. Ba travailler l'intérêt général du peuple congolais. Tous les ministres bino bozali ko sala bien te. Boye ba yo surtout ministre à travail. Surtout yo ministre à transport. Bisika ozali o démissionner en désordre. Pour le gouverneur, ba oyo bazo tsala bien te. Boye ba yete à partir de niveau ozo mobondo ali pour la longa na suka. Merci. Merci Simon. Détail. Le vétéran président dit merci Maboko Makasi pour la information à possibilité. Il est paix, c'est vivant. Ah, chef de l'État n'a tombe à Jésus. Vous avez c'est vivant le rôle de la ligne. Il est paix, c'est vivant. Il est paix, c'est vivant. Il est paix, c'est vivant. Bonjour les sous. Yo son di mambo tete, bonjour les la français, mais soko yo ki muno kono mboka, di mambo te. Ça la calme. To le bibo e fatie bwenga. Fatie lo sako. Nous kwantombo lo sako. Ah bande wala biso ya bokato bande ko ya kula donc ikemena balobi pona fatie beton boko sokande. Pona moi mai boko sokande. Fatie weto au. Fatie jambo sana. Buku bazima. On continue à faire actualité politique. Mais actualité politique n'a pas été à Fatie Beton. Fatie Beton est toyé liawa. Puisque Moutou Papa est qui se crée du Wamoulou Mbatika Libiso et Sali Fatie Beton. Moamaïbe. Moukichibe. Le grand esprit nous l'enquoi sabe. C'est là n'expliqué. Nous l'enquoi ça c'est là de dire Moutoto Nakiti. Nous l'enquoi sabe. Moi, c'est là que dit Moutaï, donc à Sokola depuis 4 heures. Yo, la li 4 heures, yo, assis à Sokolande. C'est ça, moi, ma détélé, ma bonne makasi. Mais le président le plus costaud du monde, ah, oyebi en côté, tu expliquer yo. Information dans la le président le plus costaud du monde, cela veut dire, à sali président, oyo a tonda zamunene, au kobimisa président mon côté, à l'éguille na kiengambe. Beta ma bonne makasi. Le président le plus géant du monde, n'a pas expliqué.
Azali président oyo azali mulayi koleka tous les plaies. Eta maboko makasi. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Ah, mwana mama, mwana mama. Fatime. Batula pakaba monape. C'est-à-dire qui vivra veut. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déboulonné le FCC du pouvoir. Et aujourd'hui, Martin Fayoulou, Fadenhauser, Madidi, se coalise avec Kabila pour remettre le FCC au pouvoir. Alors, la vraie marionnette de Kanambe, c'est monsieur qu'on appelle le pantin, le placebo Martin Foy, qui est né de père et de mère inco. Mais oui, bana changu tu basilikaki. Tous les mbana changu basilikaki le babona ki Martin Fayulu asangani na Kabila. Donc na otobengi Moïse bakabwanaki na catholique na FSC. Soko landi de vos kitoko. Bazako tuna ye. Monsieur de vos kitoko. Bloko yo sali. Comment nango donc comment bloko bo sali les amis. Yo la kitoko Congo. Mais on peut comprendre que de vos kitoko il a été interdit donc on interdit pas membre ya autobenge sidé ayebisi donc ngana longwe esidé au devos kitoko za maelete au devos kitoko tout d'abord so yebate président donc président ya république devos kitoko so yebate azolo ba Martin Fayulu za président élu mais baso tuna qui est donc il est président de la République. Tosana ta koloba kutu kuna te bango baso yeko la politique yangwana ifona yebisa yo. Du fait que Bozana Katia Koloka, Nakata Kishasa, Bozana Katia Kokota, le plan Machiavélique pour nous quand on le grand esprit. Le Bibi non surtout au monaki. Fati Beton Liboso ya tomba Jésus. Beton Maboko Makasi. Le Bibi quand on le Liboso ya tomba Jésus-Christ de Nazareth. Sans format. Nakata Israël, après avoir obtenu diplôme autobengi donc en doctorat puisqu'il est docteur, cela veut dire diplomatie politique autobengi P donc il pèse ali kimia et ça na maboko Félix na monde mobile yangono yoki na koyebisa yo ya alalité alobi na sana kata Israël il faut na mona tombe à Jésus-Christ patia comité la tombe à Jésus a déposé un jar de fleurs. Na kotuna yo président nini ya République démocratique du Congo ou soit ex-Zaïre ou akenda kotika Jacques de Fleur na tomba Jésus kaka kuna te ba yebisi oyebi massa Jésus facha lobi oui na yebi bete la président de la République maboko makasi yo peut-être on va oyebi te massa Jésus comme on a Lazare massa Jésus camarade de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Ganamba comme Kuna qui ne vient le Kébé? Il s'en va bien le Kébé. On boni batebe. On connaît pas procès chez Béa. Place ma kangela Hippolyte. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamemi etina tombe à Lazare. La nuit de Jésus-Christ. Votre guitare ça nini? Toujours une actualité. Alors pour nous ceux qui sont oyo information à bandi nango il faut yeba que non la vraie marionnette du politique Kanambe c'est Otobengi Martin Foy. Soko la ni CG. Otobengi Ogiseka. Abuya Ogi. AK45. Alors bile biboye. Ce sont les enfants prodigues. Banoyo babunga kinzela. Baboya ki papa na bango mais le lobby faut vraiment que non bana ba confirmer que non papa na biso ezali politika soko ça d'accord te mais olandi makambo Shadari l'homme de Kusiku asala erreur alobi nazo beta coup mais toyebi se ezali Fatibe abeti ba Kusiku na kati ya beton azoki ande lobi alobi Martin Fayulu
iluke ba mangi obengi biso toyo tosali bloc leba kende tosabo ye mokonzazi azali politika Martin Fayulu kokende wa eloko bana chamba silikeli yango wana toujours na kati actualité politique concession golf Angaliema tout près de Grand Malik concession wana sogo e bango ezali ya bamboro atu basa komitu na sogo ezalaka ya ipolitika sogo ezalaka ya zoeka sogo ezalaka ya oto bengi ana katupu azali Jeannette Kara saka no information peut-être yokoma alobi boye concession wana ya golf na kati ya Ngaliema ezali Gilf, merci maman Mwika, merci maman Nangali. Gilf. Donc ezali en face ya Otobengi Grand Malik. Ba Rwandais bazakuna ebe. Bazako sera un service de renseignement. Balandela. O soki bolandeli kuna peut-être bokozwa Otobengi arsenal d'armes. Puisque bazako yeba te bato bazakuna bazali bamboro. Toujours dans cette actualité politique, Abel en Europe pour demander un recommencement des processus de la désignation des membres de la CENI. Abel en Europe, vous savez que vous savez le lobby, tout banner la processus. Et puis si bango ngese que toujours dans cette actualité, Assemblée nationale. Adoptation de la loi de l'aménagement territorial proposée par le ministre Guy Ndombo Mboyo. Yaya, Tolobi Boye. Guy Ndombo Mboyo. Osamuta Équateur, mais Osoboya Guy Ndombo pourquoi? Équateur est à l'Assemblée provinciale. Ceux qui va député, va continuer à en désordre, va député, va poli en dehors. Mais il y a Tongi, Otobengi, Assemblée nationale. Et provinciale, pardon. Il y a Équateur. Dès que le Bibo, il y a quelques joueurs minés, il y a 4 Équateur, Bazo Beta Balle Nazeb. Bazo Tongela Bango, Otobengi Stade. Et d'aider à créer Otobengi Société Naye. À tirer Otobengi Société Naye, Oya Kobanda Rozobajen, président J déjà, a ça déjà liste na Soboye Bati. Attention aux analystes, bazali bakokende misalande. Mais yo to lobi betela Guy Ndombo na maboko makasi. L'ONU aménagement territorial Guy Ndombo lobi boy depuis Kanambe tikala kokota te. Mais Jean-Marc Kabunda félicité président J. Alobi Guy Ndombo na yo ki loi na yo na sans formol ya président J balobeli ya. Alors tika na ngana le kisangwande. Na le kina kata formation procès Chebeya. Un seul renseignant, donc il a comme un commissaire général Kateberi a comparé ce mercredi. Il a affirmé que lui, il était un garde. Il y a Babylon, surtout il y a Malamu, il y a Otobengi général Djadjidja. Oyo Azali na ferme côté à Mitendi. Tandis que le ministère public et Christian Kenga, Jacques Mugalo, Mukalaï, donc balobi boye bango nyoso tu bazokita sikoyo na Mitendi enquête na Mitendi la suana bakundaki fidèle bazana o azalaki chauffeur ya Floribert Chebe yeba pourquoi babomaki ye na soufflaka bino babomaki Chebe pourquoi puisque Floribert Chebe il était le seul muto ya komona mama ya Hippolyte Kanambe akufi alali bazolela ye ande komona ezalaki mama Marceline Mukumbukuji. Alors, pour que cité, information Zaliboye, Cardinal Ambongo séduit en insécurité. De tout nier, puisque le Bango sur la voie des jeunes Africains. De tout nier Cardinal Ambongo. Comment se fait-il que Kanambe Ozali, ancien président, il y a RDC, à Boma Batobe, Aza sécurisé. Martin Fayulu, malgré Azali Otobengi, opposant farouche, un vagabond, mais Azali sécurisé. Mais il y a un cardinal, il y a 5 pays. 5 pays. Comment on a la sécurité? Donc, Sali, et puis, il faut aussi gagner un motoyer de peste. À l'objet, en insécurité, on est causé par
les gens de l'IDPS bazali ko créer insécurité pour nanga omonaki na Kinshasa na zalaki boye ba attaquaki bureau na ye to yebisi ye ata soko za attaqué. Pourquoi? Parce que aux alliés côté mais la gratuité de la gratuité de l'enseignement, bah professeur Balobi toza ko prolonger grève. Alors to sengi papa na biso mbongo za papa toza ko attaquer na église catholique te na bino boza ko boya mu kontombolo puisque soko landi o to ben cardinal la mbongo alobi auparavant to bandaki ko zala ensemble na IDPS mais IDPS ko mi ko bundisa biso. Alors, il faut savoir pourquoi il dépasse à Sabino. Puisque Bokeko Sanganana Bato Bobanda Kobena Bame médiocre. Alors, pour la chité, Batubasa et Belé, la société na information et Seni. Remise et reprise. Il y a Otobengi Seni. Papa Denis Kadima. Na Corneille Nanga. Donc, il a vu Basali remise et reprise. Denis Kadima 10 000 40 Abadam Sate à Sanine. Mais na cité wana ato la muka na FSOSO na Otobengi église catholique va préparer marche solo kota la transport bazolo ba toujours que non marche à tout royo donc aux amouteurs qui se quittent na 10e. Alors trois fois déjà na soloka balobi marche à tout royo il faut tous encore mutu ya Otobengi ya celle qui se quittent na 10e. Merci le grand cordon présent Gilles. Poussana, donc IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Viva! Tshisekedi super-héros national, Félix président de la République, les peuples d'abord. Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Mwana mama, Fachibe. Bonjour à tous. Et comme vous savez, notez ceux qui vous ont mon Koyo, Moïse Katumbi va quitter l'Union sacrée. Il est fait vivant. Moïse Katumbi a commencé prêt à quitter l'Union sacrée. Mais les députés, les ministres, les lobby qui sont quitter. Yango yo kaki alobaki ke na semaine oyo akoya awa pona sala consultation na balie na ye IDPS vivant parce que ba député azana bango baza ba congolais ba comprendre que muto yo azolinga pousser biso na erreur pona ba intérêt personnel na ye IDPS vivant yango boyo kaki Martin Fayulu asala kimbela na bana ya Lusha alobi na bango ke bo soutenir ngai poto sala ba marche to combattre Félix Tshisekedi bana ya Lusha ba répondre ba lobi ke biso jamais tokoki ko s'aligner na bato yo babomaki Rosimu Kenzi bato babomaki Floribert Chebe yana bazana bana ya Lusha bapesi bango mukongo IDPS viva lobetela bana Lusha maboko. Il faut pas mettre à comprendre que politique ya fachi beto binisi bango bana mike IDPS viva parce que bino bofinga ki nani Joseph Kabila yo Martin Fayulu kena pilo lobaka boyeke Félix Tshisekedi a quitté Joseph Kabila. Comme ça, tu travailles dans Elongo. Mais a quitté Joseph Kabila, le col a eu un qui est aux Alaki, n'a eu aussi à Numba, on l'a mis Joseph Kabila. Il est pes viva. Il y a un mot qui chadar à l'oba qui n'a pas mobile. Ah, ou à tozu à to sali moi plateforme na biso. Na combo mako tozu to pesi pour la commodie peuple congolais comme ça. Il est pes viva. Il y a un mot baké. Comme ça. Il est pes viva. Il y a un mot qui chadar à l'obi boye. Le col a bino boye awa, boye bakia autorité morale, moutou a kosimba bato eza Joseph Kabila. Il est pes viva. Et puis à l'obi na bango ke, boye azana plus d'expérience que le Kabino. Donc pour na ela kisabino ke babimi sibino bana mike. Il est pes viva. Comment se fait-il que bino batu combattre qui Joseph Kabila? Mais le lobo aussi bozongi na simanae. Oh, le peuple congolais a dû comprendre que oh bobana qui kosa les alaki juste théâtre. Il est pes viva. Tozi senga na niveau ya Lubumbashi kuna na stade ya Victoire, stade de la Victoire. Jacques Kabula a kotisaki tous les bakatange kuna. Stade tonda ki grave. Il est pes viva. Ayebisi bango. Bolanda ba propos bango bazo sala te. Bolanda ba discours na bango ya ba chef souris te baza ba traître. Baba Kingu wa Kumanza a déclaré ki biso testament en 2023 fachi ou rien. Il est pes viva. Robert la Jacques Kabula maboko. Yangona lobaki ba combataka jamais aux Zambie azuya ki. Il est pes viva.
ceux qui bazo combattre yo ko regretter te parce que ezana batu mususu bakoma ba prophète ya batu likolo na yo bazo mona étoile moko zo briller likolo na yo yango zo moni bakobanda ko combattre yo IDPS viva to la nif bidole ya mbongo alobi boyeke depuis l'IDPS azo pouvoir a commis senti qu'il a commis na insécurité alobi andimaka te ke IDPS akokai kosala makambo azo sala donc aza en insécurité IDPS viva biso siko tokoyebisa na ye na mbongo na makambo azo alobi po olandaki jamais kabunda kabun AK47 ndenge azo asalisaki meeting lobi na permanence alobi boye Augustin Kabuya plutôt alobi boye IDPS viva alobi ndenge eza boye biso toyebi nzela koleka bango kobanda lelo tokomi pre soki isifi tosala marche tokosala marche ambongo ye wana pre aye kolela nini ke ona komi na insécurité et puis biso tokoloba na mbongo on ne trompe jamais sa conscience en mbongo. Comment tu peux te sentir en insécurité au pays que tu as prêché la haine, le tribal, la division, que tu as transformé l'église de Dieu en parti politique? Dieu ne te mettra jamais en sécurité, tandis que tu es en train de combattre son fils. IDPS vivant. Tandis que tu es en train de combattre son fils, il ne sera jamais en sécurité. Parce que Babundisaka, oh, Yanzambete, IDPS vivant. Et puis, boye bayango ke bakaba les aya mabe. Moïse Katumbi na niveau ya nani ya kasho bwekuna abengisaki bato bozi bomonaka 5 RFI TV5 Monde VA Africa na France 24. Nyoso wana azobimisa mbongo pona corrompre bango babanda kopesa ba information ya lukuta. IDPS viva. Yango na zoloba il faut tozala na ekenge IDPS viva parce que combat oyo eza ya biso bana mboka. Parce que ceux qui ont l'année, groupe bazu basali wana ce sont groupe ya ba étranger. Oyo ba s'aligner pour na combattre bana ya mboka. IDPS viva. Bolanda qui Félix Tshisekedi envoyé de Dieu. Dans maza koma qui na tombe ya Jésus-Christ a déposé qui gerbe de fleurs. Aloba ki boye. Jésus-Christ na yebi ki okufa ki o ressuscita ki. Na présence na ngai awa yeba ki akomo pe e ressuscité. IDPS viva. To bete la fati beto na boko. Alobi présence na ngai awa na tombe na yo na yebi ki o ressuscita ki. Yeba présence na ngai pe Congo pe e ressuscité plutôt. Pour comprendre que bakabila ba yaki ko ma Congo. Félix Tshisekedi lokola aza motinda mi ya Nzambe. Aza tozo benga ye président pasteur oyo ayebi Nzambe. Azo sala diplomatie na ye na bonzambe nyonso. Yango na landaki mundele moko alobaki na Afrique soki boza na posa ya muto aza honnête adipisi journaliste. Alakisi se Félix Tshisekedi na journal bobetela na fatila te maboko. Mundele alors bien République démocratique du Congo. Faut yebisa ba papa kitoko. Mundele atelemi alobi boye. Na mondo mobimba. Posa la politique ngana ndima yo abimisi photo alakisi Fachibe. IDPS viva. Bota la politique ya Fachibe quand oyo azwa ndima mi na mokili mobimba. Diplomatie na ye eleki. Même Mundele aza ko reconnaître honnêteté na ye. IDPS viva. Abdou Lobo sali lisusu. Awa na Congo aluma alaki awa. Représentant des Nations Unies. Mike Ahmed. Et non c'est l'Allemand. Alors, c'est lui qui a scellé la démocratie au monde entier, Etienne Tshisekedi. Il a scellé la démocratie au monde entier. IDPS viva. Otombola loboko boganga base. Mutolobango ezali Marteko. Martin. Boye bayango mikolo yo ndenge ezali boye mambu masobele makambo eza ya koinda. La loi de Pouloulou ou la proposition de loi de Noël Tchani, déjà sur les tables, bientôt ils ont compte en exécution. Autant voilà le mot de parce que Bissol IDPS de Nosaka, IDPS viva. Dans une landela qui surtout affaire ya Papa Richard Oezo Salanga il passe na mutema. Papa Richard aza gravement malade. Aza na posa ya bambongo na ye pona akende ba traiter. Il y a 3 ans na ba avantage mususu likolo. Mais bosi bokoma ki déjà na niveau ya exécution. Bosi au lieu bo exécuter bosi ça makamno so bo pesa ye mbongo na ye. Bo membiango lisusu vice président ya nani ya assemblée provinciale de Lubumbashi. Oto memango ye pa ya gouverneur. Ota la degré ki moyidi. Si le gouverneur a constaté la nini, vous pesa yembo na ye après bosi bokomi oboze la tokota na mokolo ya vendredi so ki tokoki ko pesa tote o waneza ki moyibi o waneza oyo chef de l'état telemela yango ba antivaleur IDPS viva
bazolinga bafaire souffrir kaka papa ya bato wana mpona motoki na ye na nsima na bango batikala kolia yango idps viva yango tolobi bapesa mbongo papa Richard te bapesa te les parlementaires debout les parlementaires debout les parlementaires debout et puis nazoloba congolais de père et de mère biso nyonso tozala na nsima ya Guy Lwando Moyo idps viva to soutenir Guy Lwando Moyo oyo aye na vision ya Fachi Beton idps viva tala nanu na projet de loi na ye oyo ya 145 territoire wana oyo biso République démocratique du Congo nous le peuple congolais tokozwa musala bolanda te makambo ya liste bazosala bokanisa te ke biso bato toza na nsima na bino oyo bozali bopesa bakombo na bino baliste ezalaka biso nyonso tokozwa musala na nzela ya papa Guy Lwando idps viva parce que moto alakisi bolingo na ye abimisi mbongo na ye moko personnel atongi assemblée provinciale abimisi mbongo na ye moko personnel atali bajeune oyo bazobeta bale na basalite asaleli bango stade moderne azwi na création ya nani ya Widal na Widal na ye wana za créé wana c'est juste pour soutenir la population congolaise ba o bazana ba problème tala nanu muta comité na niveau ya kozwa 138 jeunes atindi bango na formation ba yekola musala ya maboko nyonso wana pona nini kosala ke moko ekende liboso ko soutenir vision ya Fachi Beton yango tozo senga biso nyonso congolais de père et de mère Guy Lwando pe aza congolais de père et de mère biso nyonso to soutenir ye pona Guy Lwando botombola loboko boganga base et puis nazo kende na koshite na eloko moko sala bisoni esekisa kuna makasi idps un journaliste na plateau azalaki na Jean-Marie Kasamba atuni Jean-Marie Kasamba Joseph Kabila tangu ayaki na pouvoir azalaki na niveau d'étude ni Jean-Marie Kasamba ayebisi eke azalaki officier subalternaire subalterne plutôt journaliste alobi mais on se comprend pas azalaki na niveau d'étude ni Jean-Marie Kasamba lobi ke autant asalaki révolution ye na papa na yenga azalaki na poto na yebite autant la degré Joseph Kabila avant il est pas et là pour les saliba tout soli c'est lui qui a dirigé pendant 18 ans au lieu bino yangona etiona to mettre la non peuple to mettre la maboko Joseph Kabila a côté pour transformer Bissoté, mais Bissoté aussi de transformer. Il est pas vivant. Comment se fait-il que Jean-Marie Kasamba yo pose un journaliste? Mouninga na wazo tuna que Joseph Kabila kokota na yena pouvoir en République démocratique du Congo. A côté azalaki na niveau d'études nini? Yo zolo bakeo azalaki officier subalterne. Na niveau nini? Il est pas vivant. Et puis journaliste je kamusié. Alobi na lobi niveau d'études nini? O teta ngwana ngana azalaki na poto ta masala révolution na papa na ye. Ota na niveau. Il est pas vivant. Comment comprendre que même bango ba yebi ke mutu na bango azana ye maele tatanga te mais si comme côté la kaye pour na ko boma peuple congolais il est pas vivant bota na bato bozala ki na sima na bango ya mona zo peuple congolais de père et de mère to soutenir Fachi Beton grâce à diplomatie na ye to si to moni même église catholique donc ba un individu na l'église catholique te ba un individu tant to zo tala ba utembi ba chole ba mbongo bazala kana main noire na niveau ya massacre na est tant mobili parce que c'est catholique celle-ci à côté de Makambongo coordination laïque et catholique c'est-à-dire bangonyo tangu bazokende na niveau ya Europe bokende kutana na Grecor oyo eza entreprise oyo epiyaka ba minéraux oyo financiaka ba mbongo na ba rebelle kuna basala ba massacre na est oyo aparenaki Martin Fayulu na Genève kuna na Lamuka pona nini ke pona ba revoir code minier na intérêt na bango siko bino ba église catholique autour sala nini kuna parce que ce sont des rebelles présence na bino zo la kisike bozana ba main noire na ba massacre le kaka na niveau ya est Yeso wana eza Fachi Beton parce que Fachi Beton na politique azana yango eza na politique ko bazobenga vidéo akobimisa bango nyonso na vidéo lelo bazi bomoni batu babanaki le banini ke Joseph Kabila alors matoza na posa na yete lelo bango yo na Joseph Kabila lelo bazi bomoni ki batu babanaki le bake na est batu bazokufa bandeko na biso bazokufa boye lelo bango yo wana ba hôtel ya ba massacre na est Fachi bimisa bango vidéo il est pas vivant pour Fachi Beton batongo na loboko boganga ba merci beaucoup ngana bino to mona na mokolo ya lobi merci beaucoup joueur na biso mazembe na longo ancien joueur na mikolo yo akomi na ranger fa loba aza itu
Vrai ou faux? Mutu nyonso azali tuna na société okoyeba koloba kito Sabango bapanda na Aswa Moïse Katumbi na bana poto balelike ya Ndoyi bana poto Ndoyi na bino yeyo parti ya Laurent Batumo papa nanga Laurent Batumo nazopesa message moko bapesa inga lobi na ministre on a ministre intérieur ezali biso soni fort bakombata baza ya misala te yo ozokende opesa penge posa munene na deuxième troisième personnalité mpona ezali biso pasi fort lobi bana quartier bazoseka ngai yo kombata oza na mosala te obundeli tala basicatrice biso otikala na mutu mais yo ozokende opesa penge troisième personnalité ya des jeunes wana abimisa Kabila akende otomi abimisa bata SSE babimaka bakendaka aseloke Ndoyi aselo Ndoyi akoswa yo soki ozoyeba te longona epengela poso te toyebi bino ndenge bozosala bakombata mpe baza na posa misala na deuxième wana bakombata bakote ebele soki ozokontinue Ndoyi akoswa yo tobetele maboko ifo oza na numero pesa numero na yo numéro na ngai 081 757 14 79 081 757 14 79 Mobila akokende te Mobila aingi atakisa biso baélecteur toyebisa ke atongela biso sandu alobi na janvier aya kobuka bamama sikoyo biso toza na posa 2023 élection yo sikoyo olingo bebisa baélecteur na biso te. Merci beaucoup Jekoko Mulumba. Jekoko biso nyonso tosoutenir Jekoko po azozwa administration ya Kinshasa mobili oyebi musala oyo Jekoko asalaka depuis abongisaki nani Kingawa mobili Funa mobili ozosoutenir bato oyo bazosala musala kitoko basala vision. Merci beaucoup Yaya. UDPS viva. Mbata bonjour. Moni moi aussi que ces dérangé dans mon thème donc il y a un moment là le bamo malembe. UDPS viva. Wana mama mambu maso ebisa kibino mwana nkoya zanko awa basangani to basangani te na lobi discours ya mbongo lobi kozwango na bajete il faut sango na bavole pourquoi ambongo asali discours wana avant marche ya bato la muka c'est-à-dire bazo préparer eloko moko ya UDPS viva pona moment on azoyebisa yo Eric Senga Utembi na Shole bazali banda Shole batuni émission nini bote nango libanda UDPS viva Shole lobini toye ko luka ba partenaire pona makambo etali élection depuis quand église ko makoluka ba partenaire pona makambo etali élection UDPS viva alors ba partenaire o ba ke ko luka wana nazo ebisa yo ba kende ko duka o to bengaka bato o ba pia ka ressources ya RD yango moi ba ke pa ba Grégo wana ba ke pa ba Soros masa ya Moïse Katumbi oyo musala na eza ka ko financer rebe ba ke ko senga ba mbongo autre ko comprendre loko ba médias belé ba lobi yango te Moïse Katumbi njo kaza na problème na niveau ya États-Unis d'Amérique soka keyi ba ko kangaye UDPS viva yango atindaka Holanda mikolele kaka ba lobi wana ezalaka te o bayebisaka biso mpona makambo akoma président ezalaki mpona makambo balongola ye basanction wa balobing bayebisi ye moya tosala eza te UDPS viva alors mpo okoma chef de l'état il faut ojouer na diplomatie ye moya abima libanda eza enge moko Kabila banda longo oka deja kenda na Europe akenda États-Unis akenda kaka na Dubai mpe na Dubai wana boyebi akendaka bien sécurie mutu akomaka ordre de mission ezalaka chef ya maison militaire à chef de l'État oyo ezalaka akende kuna donc ye mpe soki ake tungutungu na Europe na États-Unis mukama parce que il faut baluka bato oyo bakosalela bango lobbying libanda
yango catholique habite aux après à kosala bino lobby nge obake kosala kuna il faut signature sala ma signature muta kosigna mwa mbo chole tena nani signature il faut ambongo asali déclaration wana ya kolobona nazo sentir en sécurité pona avoir fait la déclaration komaki déjà na Rome quel awa nazo sentir en sécurité na bima libanda njoka ko bima libanda zo luka po asala bangolo lobby ide pesa viva alors insécurité ye azolo bawana oh déjà batie manyoko na ma oh to benga ka manyoko na mai parce que pour ça na bango eza manifestation moko esala ma manifestation oyo ko boma batu baku la manifestation oyo ko boma batu chole kuti bango libanda kuna balakisi communauté interne ide pesa viva yango asali déclaration na avant ide asali yango avant par rapport à manifestation na bango ya le 6 de façon que tant batu bakokufa alo ba communauté internationale témoin ya lobaki yango ke naza na insécurité église eza na insécurité donc ba préparer ba kabali ba kozwa batu ya lati ba ko biloko ya IDPS ba kotumba ba église ba kosala ba massacre ba kozana ba machete ba ko boma batu alo ba communauté internationale alobaki ya IDPS viva nazo bisabino président de la république azana combat physique pe combat spirituel la spirituel déjà gagné bango parce que tant bandoki basangani pona ko renforcer ki bondoki fati na minito na Israël ake ko renforcer ki bonza ide pesa viva bino moko bomoni président akoti na ba côté moko oyo bakota kate donc azo renforcer kaka ki bonza na ebisi okozonga ya fati akozonga mutu mso to benga e fati 5 ide pesa viva yango moni mwana awa akotubela to ebisa bango kongweza yanza pouvoir fati akocha pesa ki on déjà na maboko ya nzambe donc fati mutu azo dirige te nzambe mutu azo dirige république démocratique du Congo ide pesa viva alors na koyebisa yo mutu nyonso ayaka na pouvoir na njela ya justice nzambe azalaka na sima na ebongo to bongo te yango omoni le chef de l'état tango akoti eloko liboso atie nanu justice de nanu esalama te banda mboka na biso exista chaque semaine ezalaka te bato bakota bolo lobi moko akotaki boloko mais c'est Alain Moutala conseiller financier ya ministre ya intégration régionale il est pesa viva akoti plusieurs maka lobi bolandi lisanga bonganga premier nini bapesa kai ayaka te lobi azu ya miba ba piebisi ya misato ekozala te mbala moko mukama c'est ça état de droit donc soko moni mutu azobundisa fati c'est-à-dire azomubundisa yemo alors na koyebisa yo combattant na minute il faut zala lisu mukolo ya li pouvoir déjà tozwi yango alors esengaka boye na lobaka na bino depuis kala avant élection eko créer bloc moko boye ya ba étranger na bana yambo alobaka tu alobaka mote e créer te na ebisi yo awa siko to komi na deux blocs yo nde okopona soko za congolais na ko soutenir bloc ni au bloc candidat ba congolais c'est Fatibe ba wana kuna candidat na ba limité mais ba komi déjà ko welela po Shadara lobinde waza awa biso nde tozana ba député ebe c'est Kabila nde autorité mo ye alobaki Félix ya un champion étiquette Félix mwasi ya Kabila donc Kabila nde azaki mobali oh ye boka bande ko lula mobali yango ya mande joka mande fa Kabila ezalaka excitant falu pa inga simba mande ide pesa viva alors to pesi ye chance abimimba la moko mwana mukele lobo moni na Kinshasa débat ekomi na bakwe na kwe batebele ba longwe na eside batebele ba lobi faulu bazando donc to yebisaki bango ada bombola lobaka bien mutu wana atikala jamais kozala opposant ide pesa viva c'était kabiliste mune bina moko bolandaki kikaya bin kaubi avant akende exil alobaki yango bien batu oyo na muzitu na balongwa epala biso te bayaka mek fato sololaka nde bazabo ebana problème ya 2 millions de dollars 2 millions de dollars o Kabila pesa ibango na mission liba alobi mission liboso il faut bosala ba manifestation oyo koboma batu soki esimbi ngai naza po ya kofinancer bino na ba élection na makambo nyonso kobanda kosa yango moni manifestation basalaka le 15 septembre ezalaka na objectif batu baku biso la tolobi yango na ba média bouclage esalamaka le 14 manifestation na bango le 15 bouclage tango esalami bakanga batu na marché ngai moko kuna filma image enregistre ezalaka awa tango basali marche le 15 esimbaki bato ya Kabila wabi batu bakufi kaka te il faut bosala marche musu marche oyo bauti osala awa bakomprendre ke mutu akufi te eleki 3 jours baoloba oyo mutu moko aku ide pesa viva donc bato Kabila batie bango pression mutu akufi te ndenge nini soki bakangi kombata na bango moko bakangi eka bakosa IDPS
ne baza na bazoluka makila. Alors na émission déclaration ya mbongo il faut zalis ko yali. Il faut bouclager ça la makishasa mobimba ba bato babombini. Bazolinga bala qui c'est la partie na bisobe. Po ambongo azo a raison le banalobaki yango déjà libo. Que toza na insécurité, il est pas viva. Na bisaka bino déjà pouvoir eza na maboko na bi. Bakobangisa te biso nde tokoba. Oyo babenga kashi na rambo autorité morale fati déjà a commissaire mwana po. Oyo koma soko fini na mande foleli. O fini na libumweleli. D'accord, on appelle sa numéro plus 243 82 73 538 plus 243 82 73 538. IDPS viva. Fatime. Parce que bakaka polo. Moi nous sommes comprendre que nous mboka oh non, Fatime est comme déjà likolo. Quand on s'est rabino fumuzulu la za déjà likolo. Moment on mboka oh tu sais comprendre Denis Sassou sur lobby a sali discours moko ko sakana te. Na bate. Donc il lobby Denis Sassou sur alobakate a sali ne a lobby. Ayebisi bango bino na Congo ah. Bozo le bandenge mosusu. Mais na monde entier moko tomolo azali likolo na nyoso. Maintenant maboko pa moko tomolo Fatime fumuzulu. Lobi Denis Sassou na saloba alors bino na Congo awa bozo le bandenge mosusu. Mais na monde entier Fatime to bazo se pendenge mosusu. Et puis azali likolo. Et puis Denis Sassou na fi o monika na elembo ya toshuana ndenge balati toshuana papa pour le na pouvoir eza le loto. Toshuana eza image ya kokene libela pe na suka pouvoir. Nous sommes pas que bateau va connaître na munoko ya mboka. Donc tous que na bango petit à petit ya comprendre. La télé c'est s'appelle ma casse. Même ta papa Denis Sassou à la Bible. Abi ngai avant même la comme même la Russie na Israélité. Na suka na Russie, na luka invitation pour na comme la carte à Israël, mais la invitation na te. Nous papa Denis Sassou à la Bible. Abi na comme na Russie, mais na luka na ça tout. La invitation na comme la Israël, mais le travail qu'on soit en côté. Attendre à deux présidents, moi quand la fuite sur la pays la Bosnie, deuxième et ça partie maintenant. Comprendre ce qu'on missionne oh Israël azak na biso na sese ba konela na munoko ya mboka ba tout na nous yango so comprendre partout na lelo oh so comme ba parti politique ya milene ya bakasi ba sangani ba ona bango ko kele ko kwa na ba musu ya mwana o kele ko kwa na bango yango tesi ba ko no lobi na télé cette ba tuni bango bino ba sali bloc comment na nini moko na bango le be no eza peuple congolais ba bité eza peuple congolais bino so ba ngai peuple congolais mais biso ba bozo sala yango le colo bosangani ba groupe FCC bosangani bona boye c'est que bozo contre peuple congolais l'homme journaliste intéressé à partir bango secteur santé alors bito comprendre bino bloc eza pour na bino na bino mais faut pas tout tambola concernant unité nationale konzongisa na bamoko mpona mboka esali ekele liboso yango comprendre bato wana lelo oyo soki comprendre biloko wana basali eza mpo bademere na biso ya 2023 te basala bakabale bapiese na bango oyo bazolinga na 2022 ndenge bato wana bate yango comprendre bato asi toyebeli bango yebela bato wana yango omoni ke no lelo oyo nation soki pouvoir na bango oyo bien baparti politique na bango lelo ezokoya bakala mingi te yango so comprendre esika oyo tokomi na bango touti na bango wapi epe tokende na bango mpe tosuli na bango wapi bango bayebi stratégie militaire oyo bazolinga bamemela biso mais Fatime eto akomprendaki déjà stratégie na bango na FCC na cache akomprendaki na bino na bango yango moni papa Denis Sassou Nguesso alobi si tocomprendre attaque président union africaine nayebi so bloc nyonso tona meme bato baza na kati ya nsima na yo longo na bango anderson meme eto baparti nalobaki yango mokolo baparti politique ya baétranger efe totufango anderson parce baparti politique ya baétranger yango moto solinga baproblème na kati ya mboka na biso yango tosa ministre intérieur telema ministre intérieur lamu ka il faut comprendre bakabale ebele ozoli tikana na mpona likambo etali mboka na ngai il faut comprendre touti wapi mpe tobandi wape tozokende na bango wapi mokote oyo mosulu acomprendre bapoliticien oyo no balingi peuple congolais te yango bayebisi bango ke bino so balingi peuple congolais gratuité na sema bozobimisango mpona nini soki baza mpe na nsima ya peuple congolais même sa social bozobimisango mpona nini yango comprendre mwasi katumi lelo oyo bileke bisaline bikoki yango mo na tribune des nations les États-Unis d'Amérique les gens c'est que kombo ya mwasi katumi na kabila na mesa na batona bate kombo ya Moïse Katumbi na kabila tribune des nations des États-Unis d'Amérique que au pesinga mobo eloko nini bazotangela ka Moïse Katumbi bazotangela ka na irani ya shikolobo yango so sala lâche bakasi même la kata Russie problème ko le to tomber ba minute to koya la kata Russie na Irak et c'est même aussi problème dans ma casse et qu'on a tous les deux pays là bazotala toujours ba minéré bazotala toujours minute wana et ça touche à Congo RDC
amatia nyonso wana nakoza koba nation des unis États-Unis non bato voto na bango ande tout ça quand bango pe maison yeba ka dossier CBA le temps les en marche nous so kenela kabila bileke bisani ni koki boko comprendre bato belé na dossier CBA bako tanga bango ande so lobi la prison bakala 4 personnes bakota ki 4 personnes mais 4 personnes a fait FCC deux moussous bazaki babu commerce à kala à l'époque le bazar ba meno na kata banque centrale na biso bakanga bato basani ni bakangi bango lobi on comprendre ba information moussous pour to pesa de le